Sila Bisalou à monanité, voire même na matanga Jani Oyo bazalaki ba pire. Oyo ba travailler ensemble, tout le monde bango na ba nzonzing, tout le monde bango na ba spectacle, tout le monde bango na ba film, tout le monde bango na ba makambo belé avant Jani a quitté Kinshasa a kende na poto. Tout le monde bango mais batusko bakamwa ki comment komona na ti susute azali ko na ebité position na ye bato belé bazoe bango te bato bango na ka ba film na ye oyo asalaki mais à un moment donné malgré azan na Europe na milieu na Belgique. Donc, suite à Sila Bisalou ezoye banate. Mais Yannick Wenge, motona ki bonzambe biso, tondu karato d'information, tozu information la source de toyaka na lombangu, to meka un peu pour solo la yango, to meka un peu pour banini to ko solo. C'est là que la information que Sila Bisalou azali na hôpital. Sila Bisalou azui zemi. Balobi Kin France Télévision Nemakam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision Nemakam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minti. Musala Nemakam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique. Masolo ya Congo, masolo nenge Congo zongi pa ba congolais. Yonde makam. Kin France Télévision Nemakam. Salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, mesdames et messieurs. Vous êtes connectés sur meilleur canal de l'actualité Kin France Télévision. Merci, na confiance, paix, fidélité. Bota la biso, vous avez belé tellement dans le monde entier. Bota la biso, na banda kuna bino en tout cas. Merci nenge popona Kin France pour la information. Oyo, etalimbo kana biso, etaliba artiste musicien, etaliba artiste comédien. Toute tendance confondue, vous allez wana, vous pesa biso. Vraiment confiance. Merci beaucoup na confiance na bino vraiment et yaka vraiment. Toujours on a monté mon abisso te considérera on dengue vraiment vous avez belé tellement vous avez qu'on s'abonner chaque jour écouter une vidéo au sur s'abonner en tout cas biso ça la fait loko la mon pagan wa bongo li motema aye pa nzambe biso to ça la fait makasi. Merci beaucoup na maman Miminduma exemple ya ba maman. Donc maman wana utalika maman da vandisa libota maman ninga vandisi bana maman ninga vandisi famille maman o balobaka la femme sage bâtit sa maison yewana maman Miminduma balobela ndeye parce que sokoke pa na yo tali ndako tali makambo tali makambo eza ovando comprendre que non maman nda zawa maman zo batela ndako na maman zo batela bana maman zo batela ba activité na ye maman azali ko batela makambo nyonso en tout cas maman Miminduma merci beaucoup na yo ba mbote be place ozwa mitika te kimia ingela mabota kimia ingela lebota wayo maman Miminduma petit nanga pap swag l'artiste petit nanga pap swag voilà petit nanga oyo on rappelle ça d'ailleurs côté ko rapper keba aza vraiment makasi quoi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur Kin France, le meilleur canal de l'actualité. Ezambala liboso okutani na chaîne na biso oyo soki nano s'abonner na sema komi s'abonner cliquez wana oko cliquer ngonga notification wana vous allez mobimba na kati ya chaîne na biso. Mesdames et messieurs, on va parler sur Sila Bisalou absence na ye na matanga Jani na makamunyo seleki ndenge bakundi corps ndenge Jani akufaki take artiste comédien ndenge maleka ba makambu ba cérémonie nyose salami mais tomoni signe topé tomoni présence ya Sila Bisalou te tokobeta lisolo ngo na kati ya émission oyo mesdames mesdemoiselles et messieurs kombo na ngai ezali Yannick Wenge. Moto atonda la kibonzambe bengae moto oyo atonda la kibonzambe kaka nde na lobaka ndeti na vandi boye eli na ngai ekote maka soki mokete soki naza ko vanda boye eli pe ekovanda ekozala hotel mate Yannick Wenge moto atonda la kibonzambe votre humble serviteur na yaka toujours to solola sur makambo zoleka. Mesdames et messieurs, absence il y a Sila Bisalou na matanga ya Jani. Donc pourquoi Sila Bisalou a quitté na matanga ya Jani? Batu balobeli yango fort, batu baroloba Sila koma orgueilleuse, Sila koma minene, Sila koma makambu mabe, Sila koma boy.
Tokorobelango na kati émission oyo mais tomona ki Bellevue azali na invitation ya ba maman ba bengisa ki organisation mo liputa ba bengisa ki azaki na Belgique et puis na minute azana à Londres azako séjourner kuna en tout cas bon séjour à Londres si la Bissau Bellevue maman Bellevue kandi en tout cas na pesi vraiment ba mbote mingi mais lelo tokoyobela mingi absence ya Sila Bissau. Sila Bissau, ça fait au moins 3 ou 4 mois comme ça. Azali ko s'apparaître les sous-soutés, azali ko mona na ti sous-soutés, azali ko na éviter position na ye bato belé bazoé bangote. Bato mona ka ba film na ye oyo asalaki mais à un moment donné malgré azana Europe la minute azana Belgique. Donc suite ya Sila Bissau ezoye banate. Mais yani kuenge moto na kibonzambe biso to luka to information, to zo information na source de to yaka na lombangu to meka mpe ko solola yango to meka mpe ko yeba nini to ko solola. Mesdames et messieurs, Sila Bissau azali na zemi. Yango bomona ki natamoko boye Sila Bissau a disparaîtra ki atana matanga ya Bellevue et matanga pardon ya Janifaya Mama Sila Bissau atikali komona na te parce que état de santé na ye ezala mwa kokoso. Sila Bissau azana zemi bomona ki mwa na koloba batu bamona ki mundele menazui vraiment na wana okota vraiment te ke mobali to kini nso nini ngala lo bakaka par rapport à absence ya Sila Bissau na makambo goleka ba artiste comédien ba obela ba artiste comédien ba okufa ba artiste comédien bazana ba ka ba grave mais to mona réaction à Sila te un moment donné. Donc c'est là que la information que Sila Bissau azali na hôpital. Sila Bissau azui zemi ya ko injecter, ça dit ba injecter zemi wana ko injecter et zalaka momwa pasi ke soko ba peso yango otambolaka. Ezara momwa pasi zemi wana biso to libanda to yebi yango soki ba injecter zemi ya sako bimana mobali. Yango wana zemi o Sila Bissau azala zemi ba injecta qui est zemi mais sans abimana mobile. Alors je suis pas venu ici pour na beta li solo mobile la chaki zemi non. En tout cas, boteninga regarder Yannick Wenge nazara toujours au milieu du village na rapport na meka spécial qui ba actualité ba loba na ba social media to bien en anglais na ba social media to pe réseaux sociaux en français bato ba loba ngala luwa na ya na luke information na sous zanini na ye libino na solo lina bino na ndenge ya malamu. Sila Bissau a monanité voire même na matanga Jani oyo bazalaki ba pire oyo ba travailler ensemble tout le monde bango na ba nzonzing tout le monde bango na ba spectacle tout le monde bango na ba film tout le monde bango na ba makambo belé avant Jani a quitté Kinshasa akende na poto tout le monde bango mais batusko bakamwa ki comment ndenge Sila Bissau bazalaki na Janifa ya boy Janifa vraiment kufi Sila Bissau atika lu omona na te. Et là, on est comme ça, comment Sila Bissau nini fier nini, comment charisme nini, comment nambongo nini, batu ba interpréter qui na nini na bango. Mesdames et messieurs, Sila Bissau moyen à ça la mouvement, topé activité ça les sous-soutés parce que azana zemi il y a quoi injecter ba injecter qui est zemi donc ouais les a raison na yé habiter les vie privée na yé mais zemi on a et permettre que à ça la activité donc zemi on les aka so ozango makolo likolo pendant ba moment moko boy Oko attend sous 5 mois, 6 mois ou quelques mois ou ba kangayo okoza okobimate ozala na salle moko boy o makolo ezali kolo je crois maman lo baba maman ba ebi yango ata ba maman ba ebi surtout muto azwa zemi azuze mi après 3 mois elongwe azuze mi après 4 mois elongwe azuze après ba zemi ko longwa et ya suka surtout ici aussi en Afrique du Sud les arabes bon et à un moment donné ceux qui ba moni que zemi les longwa trop ba te maman na minute ba ko kangayo na hôpital ba kangayo na hôpital ba tika yo makolo za attendu comme ça après bouger te au ça activité mon côté au ça la misala mon côté au ça le logo mon côté donc pendant quelques mois parfois 4 mois et des fois les arabes 5 mois des fois peut comme rappelle 6 mois
Alors, ezaka oyo ndeko na biso si la bisalo azana na minute donc a focus na musala to pe focus na mwana kaka bino bandeko bobengaka si la pede lesbien abo takate boy mobala zakate to komona ye na mobali boy photoshop boy congolais na ebité congolais soko akoti lola seka sauter mire na lobaka yango congolais sera côté lola a sauté mire interprétation en congolais à kabandenge mususu congolais comment le loko boza rouge ya ko luka interpréter comment eza ki rouge ndenge nini eza ki noir ba commission rouge donc c'est ça un congolais biso tozana ba problème au biso tozara na ba congolais vous comprenez tout le monde absence ya si la bisalo ba te belé ba ko interpréter déjà a comment orgueiller boye yete azali kutu na poto kuna comment yete ya comment kutu lolendo ba tu ba interpréter si la bisalo orgueilleuse ba qualifier comme orgueilleuse yete bani orgueil si la bisalo na minute oyo azana zemi oyo ba docteur bakangiye na hôpital akoki ko bimate akoki ko sala activité moko ko sala théâtre te akokende te tournage moko boye akokende za makambo ya foyer na minute za mamba foyer je crois ba dongolo misu ba ko interpréter yango na ndenge na bango ba dongolo misu ba ko interpréter yango na ndenge ba mesana ko interpréter mais même si là na minute yo azali tozo zela bébé asika c'est-à-dire dans quelques mois wa bébé asika ya mama si la bisalu oyo babengaki lesbienne oyo babengaki soso babengaki mambo ebele ba surnommé si la bisalu ba kombo ebele et aujourd'hui si la bisalu kala mingi te bazo benga mama ya sika na mwana ya sika. Alors, on information autozoaki dans la bombe la binomote habité Kin France Télévision a des gens bazo ka information wa za bato ba pesa biso confiance ba luka ba yeba ni nezali ko le kana makambo etali théâtre na uta ko la bino wana ebisa ki bino ndenge ndeko na biso Gabi kiwaka ndenge azali na cas grave. Donc, ça l'a paralysé, a commis le quoi, le bazo et bali sous-souté. Parce que ceux qui n'ont rien, non, parce que j'aime les artistes et comédiens, il y a beaucoup Congo, parce que je sais comment, artistes et comédiens, il y a beaucoup de sous-sous, il y a la fierté à beaucoup de bango. Tu vois, dans la Afrique du Sud, dans la Afrique du Sud, tout ça, la communauté belé, tout ça, Nigeria, tout ça, Ghana, tout ça, Zimbabwe, tout ça, Zambie, tout ça, Sud-Africain, tout ça, pays africains, les belé, tout ça, alors il y a des manifestations, ça la ratoué, parce que non, voilà, les artistes comme la bango, au moins façon na bango bazali, au moins façon ça la makambu bazo pesa image ya mboka na bango kitoko. Donc ça dit bazo teka image ya mboka na biso. Oh, c'est nous, c'est pas le cas. Et pas na biso ezaka wana te ba artiste comédien baza wana po bateka image ya mboka, mais image ya mboka bateka yango siko ya ndenge mususu. Yango na yebisa bino jour wana ndeko na biso Gabi kiwaka azana état moko critique. Oyo surtout ba état oyo la ka oyo kuti mwasi na yo na mobali. Ndeka oyo ndeko na biso Gabi kiwaka zo vivre yango. Ka oyo ndeko na biso Gabi azo vivre. Yango na beta kimbela avant que comme trop tard. Bobetela il tour boyeba. Comment eza ndenge nini photo sala. Parce que tant amonaki mwasi na ye na mobali. Kana kata ndaku wana azaka kana kata ndaku wana bobi nini koyela ye na kata ndaku wana boyebi nini azo raisonner artiste comédien moko na biso akomi lokola moi sonné akomi lokola moi liboma makamazolo bazo bango le soute chers téléspectateurs et comme il passe mesdames et messieurs eza passe mingi. Et ça moi pas si mingi alors artiste comédien bon mekampe ko luka yango na lobaki eza mission na ota ko sala na bi bon mekampe ko landela ye bo landela ye boyeba nini ezali ko sala ke azala bongo nini faut ko sala parce que na mboka na biso boyebi na yamba ve na nga ve prince na mbaka na mission asala paralysé na mboka o mais abika na ngope ya na to sala remission
combattant Prince Omba na pesi mbo de pas Olanda biso à ça la émission normale ils ont AVC ils ont maladie na pas pays ne tu pays Libanda na Congo te pays Libanda ta kuna Congo pays ya mo sila non mais na mboka o AVC sila non na Belgique ba France c'est facile c'est possible que non AVC sila donc il y a un loba qui artiste musique comédien au lieu que bozela ya kufa akufi boye na télévision maman Olive maman Denise papa Félix nani papa Félix a bizarre mon ba este kuna ala la bien te pongo la la Félix ala la ngote pongo la la maman Denise ala la ngote ba roboma ba congolais chaque jour kuna ya zo luka stratégie nini ya sala pour lancer sa guerre à est bilo boza makamna mina ba artiste bo latisi. Alors c'est le moment d'artiste na okake bozana makamna bilo soko et mon nous vivant ce bilo mo bongo bo sanga na bo kende pa ndeko Gabi boyeba nini ezo sala po azala bongo boyeba nini ko sala po bikisa ye après bolandeli ba soin na ye c'est important mesdames demoiselles et messieurs chers comédiens vous êtes obligés d'abord kende kuna ko sunga ye parce que lobi toko kalisusu liwa parce que la zone la brine il y a kuta qui a fagan de lina pasteur na yo azaki parrain na ye pas et commissaire na kawa komiona. Alors les artistes musiciens les artistes comédiens pour bokende ko sauver donc ça dit bo comme on a parlé na ye boye ba maramozo vivre boye ba nini bokoi ko sala mabe ya ba artiste na biso ba contribution ya kaka mabe ya congolais ba artiste ba congolais ba ko ya na contribution ka soki muta kufi muta obela na bozo bete kara muta na état critique ka grave bo beta kara bo kipete soki ndi akufi bo bandi ba cotisation choisi matata grand prêtre appelle ça respect na appelle ça yo choisi matata ndeko na biso yo na zobela Gabi un artiste comédien ça msane kitoko un groupe évangéliste azobela paralysé na kata ndako mwasi abala akuta ye na mwasi na pasteur na ye po ya kuta mwana mwasi en église église wana pasteur abimaka déjà na mwasi yo sa yeba akuti bongo paralysé pas akoma vana na ndako tilelo bino bato botinda muta artiste akufi botindi mbongo natindi $10,000 natindi $20,000 1 million bo bimisa yango passe mutazobela na kufite je crois que sungaye aruzala malamu mingi pe akubika. J'espère que vous comprenez mambo ezali. Bazongi salibino bientôt là mama si la bisalu azali ko landela na nous santé. Mwana azana libumu. Mwana azana libumu wana fu ba bongisa ye normal. Soki tana ye koki abimisi azana interné quelque part. Oyo azo landela so mwana oyo azana libumu na ye. Parce que Congolais ali ko ba vie privée à batu. Kaka président Fachi a mobilisé sur 2-3 jours on a réseaux sociaux président Fachi à Limou. Ah Congolais. Président Fachi a mon été porté disparu. Président de la République. Tala Congolais, tala né Congolais azala. Congolais ko kota lola te Congolais. Congolais so ga koti lola a soutenir. Boule siko président de la République asala makambo na yeso wapi mba moko président zo kanate siko bolingi président sa nini asala vie privée na ne moko si la bisala mona na matanga te si la monanité si l'orgueil si la boye orgueil boye asali boye akoma boye oh mais zo sala makambo na ye à part vie professionnelle asala vie privée mususu asala vie mususu asalaka. Lakmi Yannick Wenge à part journaliste dans la vie privée dans la salle. Alors sur la moyenne la télévision on a rimé comme Yannick Saliboy Wenga Saliboy c'est pas bon. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Vous avez tellement ébélé botala biso dans cette émission Oyo. Merci Nabino pe confiance pe fidélité bosala biso. Nge salaka to mekampe ko améliorer musala na biso à tout moment mesdames et messieurs to lukaka to mekako et améliorer musala na biso. Alors to pe sabino merci mingi boza tellement ébélé na poto boza na Kinshasa na Afrique du Sud boza na Angola botala biso na Zimbabwe boza na Nouvelle-Zélande boza pe na Swaziland les Congolais botala biso en tout cas nzambe za na bino kimia
Engelo mabota mwabino na pesi mbote na mama Miminduma exemple ba mama na Bundes mama Miminduma na kati ya Bundes donc mama oyo za motema malamu mama oyo za exemple ba mama nyoso Bundes donc ye fumande baloba bibeloba femme sage bâtit sa maison donc fa baloba nde Miminduma bâtit sa maison mama moko donc azakana motema moko motema bo mama nzamba sunga ba mama na mukuru musufa za ba mama akoma ministre na mboka na biso mama Miminduma faut comme président Fachi azuka da initiative au chaka ba mama en tout cas président Fachi na osenga yo pe cha mama Miminduma ministre lukele ministre moko ministère moko chai parce que maman on a na mono mama bongote. Merci beaucoup pour ma tante motema papa Jessie na pesio mbote bota la biso et pourquoi pas maman Pierrette na pesio mbote na pesio mbote maman Pierrette motema. Merci beaucoup bozaki tellement ebele bota la biso na kati ya émission na biso wabino motato na ki bonzambe yani ko toza pour ça ba famille to comme ebele union fait la force. Mesdames et messieurs, il nous fait la force. Total émission, la biso, ma liboso, na sur remis s'abonner. Yannick Wenge, journaliste au milieu du village. Na se va remis s'abonner. Cliquez on a, au moins on a une notification au bimami sato. Cliquez pe wa liboso en tout cas on a au quotidien de la famille Kin France Télévision, mère Canada de l'actualité. Mesdames et messieurs, to comme na suka, il y a émission la biso, vous avez tellement ébélé, qui m'y vend dans ma bota moi bino, vous avez malade, vous avez un problème, et l'homme mozo tungisa, ba stress moko en tout cas, na transféré kimia au ma bota moi bino, nyoso, les akito konzamba zana contrôle nzamba bate là-bas na place bazali ba maman tout kimia eza na kata famille yango biso tolingaka. Merci beaucoup. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuka ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam